Oye ko soutenir ba député na biso ba bengana mabunda. Félix, tondimi message au pesi biso, mais ko sepela na biso suka tona posa ke Kabila ko masoso na biso bonane. Banga eza ya kanda. Kanda bana oyo ya PPRD Bachaleur bazoka te. To charger na bango ndako bakotango sute. Yango nde biso mo ba combattre force du progrès to poto sa sécurité ya palais du peuple. Ana bato bakufaki to bimaki to marchaki pona ko kase ba biloko wana. Bakaze betemi omoni bato a PPRD bayaki po batante. Toyoki ke il fallait basa réunion na bango na kati pona ko destituer mokonzi ya mboka. Awa agene oyo Kabila melisaka bango wana eza donc ebebisa bango mutu te mais oyo ne nazo melisango mabuna lelo na bato FCC depuis navandaki nazo zela ye mwasi yango to bimana basuki nyonso zo sala pour les autres bimiseka elongi mabe acha oyo elongi lokola lion azongisa boyo donc ezo simba ete na yebite soki na sala nini yo wana zo benga shu ozo yoka wana toujours ya oh bébé ça va wow quelle beauté Olga Kabila. Vous êtes saisi la figure Olga Kabila. Vous mouni onyokwami na bakabelo ya buzuba. Babi kozanga koyeba ezali wanda mobali. Tonga tukabwana pamba. Tango zo bengana nga wana na se renseigner. Babi na zo nyokoma ndenge nini. Véritable Kabelo ezaka pa Olga Kabila. Donc moni voilà. Yango nde nayoka azana bakabelo a bien andulatu kaipira kashadu. Donc yango ni yende Olga nde che komona ngoni. Liz. Odongisi mabala. Ibongisi yango bongisi ro libala ko. Bébé, faut que mana Olga wana tena libala de bon. To ke feti. Olga Kabelo. Olga Kabelo. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Afe Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï. Mbote, merci Nabayenya sur Bazali branché en scénette moment pour dans la Afrique Info et Zarali sur le Alisu. Nous avons toujours on a pas on peut information et Tobaki Torotika Bongote, tout le monde qui discours il y a chef de l'État hier à Lobaki Boyokaki et aujourd'hui le matin on attend tout le monde il va 10h de Salama ah on a pas du peuple du coup Tobaki que Tokotika Bongote Afrique Info il faut qu'il est sur le terrain pour toutes les informations pour tout diffuser les binos et bon moi on a interview oh bah bon ça là tout le monde base tout le monde ils ont PPI de pester mais MLC ba parti politique ebele ba ye awa pour nous revendiquer ba droit na bango pour que ma poune à kota na kati ya palais du peuple mais désordre ça mi moi ba gaz d'artimogène et betami mokie et mais tout le monde sous ce retour au CPLA collaboration ezali entre population na la police en tout cas il y a la peur ba pour tranquilliser population en tout cas c'est ce qu'on aime et le col Afrique en fait Zara pour nous informer binondé to quitter sur le terrain pour aux images suivez l'intégralité et on se retrouve tous après. Bonjour monsieur. Bonjour. On vous appelle comment? Moi c'est Maître Josué. Ok.
le secrétaire fédéral de la Fédération de Lukunga, AFDCA. Très bien. Alors, Tobotelemi Awa, pour Nini, parce que tout le monde dit la Kouei, on a parlé du peuple. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, l'occasion, Nini, Tozo Mona, désordre au Salama. Oui. En fait, Toza Lelo, par rapport d'abord, Tozongi Mouamouké, par rapport à la pétition au député à peuple, au Bazala qui va vrai élu à peuple, côté ça qui pona Kouei ça. Bureau ana ya batu ya FCC. Bon bureau ana nyonso batu ya FCC dirigé par madame Janine Mabunda. Alors to yeko comprendre parce que biso peuple, biso base to zwa ba information tina base que azalaki na mwa ba manœuvre na ya lingaki ya sala pour aya ko sala makamoko contre chef de l'état na kati kuna. Toyoki ke ba il fallait ba sa réunion na bango na kati pour na ko destituer mokonzi ya mboka. Ezalaka te. Elinga pe esalemate. Yango base télémaki. Base ya professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Laissez-le l'unique propriétaire de l'AFDCA. Batunyo so bayebi. To telemi ensemble na balié, ensemble na IDPS, au moni base denge saliawa, police aye professionnel, coup de chapeau pour la police à sécuriser population. To bloquer nzela, lelo bilo kwana ekolekate. Le chef de l'État Loba qui lobby et Lelo, pourquoi pas basta la réunion na bango ya bata FCC? Est-ce que ça problème sous ce réunion et comment poser problème? Maman, désavoué. Chef de l'État lobby, mokonzi a lobby. C'est quoi yo ko loba nini sous? Yo, wana c'est ça l'impolitesse. Yango tozolo ba c'est ça ala kisaki yango pendant investiture ya ba magistrat, impolitesse. Lelo sous azozonge lango. Mokonzi ya mboka aza mokonzi ya population. Ekufi banda lobi na 16h. Discours à 35 minutes. Discours à 35 minutes chef de l'État Katinyonso. Match Sili. Tozela Ilung Kamba démissionné. A nommé informateur a Koyawa a détecté nouvelle majorité. Bon, tolobi na nte tozo kaka ba kombo bason que kozala tel mais biso tolobi na nte. Mais informateur kalate Azoya, selon choix Mokonzi, pour détecter une nouvelle majorité. Très bien, mais des ordres entre les policiers na... Ah, c'est la police républicaine. Voilà. Sécurité, oyo, totika na komonate. Sauf période wana ba de biloko ezalaki. Mais période ya fachi, biloko wana ezate. Bango wana bazona, bambote kabo ba collade na bango. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous appelez comment? Oh, je m'appelle Imad Gongolo, Congolais en 100%. Oyo, eza masuba oyo ngai na tie awa. Agene oyo kabila melisaka bango wana eza donc e bebi sabango mutu te mais oyo ne nazo melisango mabuna lelo na bato FCC oyo. Na problème nini bino botiki ba moto na bino boke obula te mais boye awa na pa le peuple botondi eza problème nini? Lelo toye awa pona esengo ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ezamba la liboso pona na mona président a lobby a pesi parce que na ko lobby a salé du discours mais a pesi des messages. A pesi message mais population monnaie bimi na nzela ezo sepela ezo beta maboko boy. Vous comprenez? Mais lelo toye awa pona toyamba ba député o bazokota na kati totala ya biso banani ba traître banani yango ndo moni toye awa. Vous comprenez? Mais tomoni mwana yo mabunda petit wana sheke wana na moni ye atini mwana yo soki ke chaleur soki azalaki mobali na ye babanda ko simba ko simba na rond-point ko simba na rond-point s'il te plaît siko ne na lobi te nazo déborder te na loba ozo comprendre babanda ko simba na na rond-point ko sana bango ba mafia na bango ya ko ibaka ba biloko pona ke to bunda na chaleur yo bunda osimi machette yo bisika biso to uti
Niveau de pleurer, et là on y est tondi sibino, belé base, il y a peu, il y a eu de pèse, tout le monde MLC, Bazali, Bozan, collaboration, moko, il y a Makasi. Et là on y est sibino, tu n'as parlé du peuple parce que Batubani Bassa n'a pas réunion, n'a pas normal. Toye ko soutenir ba député na biso ba bengana mabunda. Ni pe Félix, ton nimi message au pesi biso, mais ko sepela na biso suka tona posa ke Kabila comme soso na biso bonane. Balé Koufi. Libale Koufi. Très bien, merci. Merci madame, bye. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Hello ni tiksi bino lelo musana bino to moni bino mana wewa ne to benga bino na Kinshasa. Botiki misana bino boke obula te me boye awa na page pe botondi pona promenine. Non, toye pona ko casser makambu ya mabunda. Po mabunda alingi akota plénière. Pona ko bomali kambo oyo ya makambo ya ba député. Biso tang toye awa babengi biso. Pour que ye alingi aya pona ko kota plénière. Yango nde biso toye awa pona ko casser likambo. Pona ko casser, pona eza bien te biso toye pona ko bundela peuple congolais. Toye pona ete so na likambo to so kende nango eza peuple congolais a se retrouver. Ne omoni biso toye awa. Mutu na mutu aye atiki musala na ye biso nyonso tu toza na basi toza na bana totiki banda kuna biso toye pona ko bundela peuple congolais. Comment si yango bozu yango api ki ayo kota plénière? Non, toyoki yango ezaki depuis lobby. Téléphone rouge. Alobaki yango depuis lobby balobaki yango yango nde seja bengi biso babengi biso non baye pona ko kota plénière. Ne biso tango toyoki bongo tolobi te biso tokotika likambo te. Biso toza ba combattant ya IDPS. Biso toza ba combattant IDPS toye pona ko casser plénière o ya lingi ko kota. Yango nde omoni ba nyonso tu ayi a. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Hello ni botondi a ebele to moni ba papa ba maman ba tiki misana bango ba eko tonda libosa pa eli fepe pona promener. Mama omoni ba tebele. Ba mona ka biso ndenge to kumbaka ba moto boye. Ba mona ka net biso toza ba irresponsable. Or toza ba papa ya famille, toza na basi na bana bazo tanga to futa banda kwa bato. To moni makambo ya mboka na biso ezo tambola bien te. Po bino moko ba uta kolanda chef de l'état na discours na ya le 23 alobaki que 2 ans yango eleki eloko atamoko marché te. A bengisa consultation de façon que non à sala union sacrée de façon que makambo ezo mboka ezo ela mususu. Mais tout le monde qui va député ba uti ko sala pétition ba moni que Mabunda alinga zo parler du peuple neti bien privé na ye. Ozamon donc le rôle azo landa mitindu ozo utana kingakati ba député ba bino 2 ans yango depuis ozawana pour te dire que parlement ndengeza boye nde et accompagner ka mokonza mboka pona ko voter ba loi de façon que mboka etambola. Mais tomoni Mabunda depuis azawa 2 ans loi moko ya malonga te eloko moko ya malonga te tomoni kaka bayawa ba créer ba biloko ba loi ya ba mina kuna ba sakata bayawa ba créer ba biloko ba rosar malonda omona ki tawana bato bakufaki to bimaki to marché ki pona ko kasser ba biloko wana. Mais les autres moni ba député ba kotisi pétition samedi ba yaki avant midi de façon que non il faut bureau Mabunda ekweya na batu na ye Mabunda bakangaki ba bureau samedi wana oyo bako saka ba courrier ba kimi mais ba député ba appliquaki ba pesi ba wisi parquet de façon que pétition samedi ekota depuis samedi do Mabunda ya za susu na liloba ko loba wote donc aza susu na droit ko nyata makolo wote pona ye Cécile mais azolinga meka aya poko se plénière ko sani yanini il faut baluka bato mususu yango ndeto tonda mama mboko eza bilanga ya Mabunda na Kabila te président sakati makambo nyonso lobi asa lobi makambo peuple congolais banda ko zela na yebiso mama Kabila wana il fallait voyager à Lubumbashi agete poni. Alors, collaboration entre Bino et la population et la police. Et ça lui comment? Parce que tu as d'habitude des arabagas d'atrimongel, il faut massacrer bêta, mais jusque-là, tu as collaboration entre population et la police. Ok, non, ceux qui ont en retard, bagaz et bétami. Bagaz et bétami, au moni, tu as pas perdu, il faut pas tenter. Au moni, qui a fait présent là-bas, il y a des médias.
que non soit président lobby mabe to repelisa moto mais au moins qui lobby président lobby peuple congolais na banda ko sepela donc kimi ezalaki tout banda ko ezalaki non lokola bango bakanaki ke bakopelisa moto bapelisa moto te to banda ko ezala babimisa contenu accord o banda ko loba non bozela soki ya koloba mabe to bimisa accord jusqu'à là to egate le mon côté maman ba chaleur bazalaki affrontement salami bazio bazi pena affrontement maman biso to bundela nde mboka na bakotité alors bakoko to bilanga na bango te maman oyo eza bilanga mabunda te oyo bilanga mabunda maman mabunda oyo bilanga na ye te pona mabunda esili baluka bavie mikolo ya mibale na ba petit mibale ba continuer na masolo pona mabunda bupya akende kovanda na kabila na kingakati très bien merci kabila toko kanga toko bende mandefu wana na siki wana maboza la bako vivre ba événement merci beaucoup merci pepe wana soki pepe wana toyebi ete azali susu premier ministre na biso te toza na 2 ans topesaki asaleli biso eloko te tolobi boyi s'il vous plaît papa limbisa biso na malembe ya opesa biso mokanda na biso ya démission lungo wana esili bonjour mabanga boy pona mabanga eza ya kanda kanda bana oyo ya PPRD Bachaleur bazoka te bango bana mutu makasi na oyo ndumba na bango oyo Janine Mabunda so balingi te to charger na bango ndako bakota ngo sute yango nde biso mo bakombata force du progrès to poto sa sécurité ya palais du peuple poto lakisa bango ke biso to bakolo nzela biso to olemba nzela te to aka na nzela que tu créer le sougueur parce que libala jusque là ne profiter hein libala de kufi mokonza mboka lobi ngo lobi na discours na ye libala kufi ici les a discuté ya lobi que ça message à la ka biso ke ya ko répondre biso peuple congolais yango nda isi biso ke discours libala biso na ka chef CC kufi Mexico bino bwana seconde coalition e kabwani ya makasi eza fait à munene toi que depuis tozo indépendance non to fetaki lobby o ya bokabwana libala ya Kashina FCC yo komona te ke na mabango esa destruction méchante mi to kabato ko kufa o mote ke za malamu te za kanda ya bana o ya PPRD to luka nde chaleur po to lakisa yeke biso to bakolo nzela toye ya ja chaleur biso toye na malili po to lakisa ke to tia na se merci mama mbote mbote mama libale kufi libale kufi parce que mandenge ezali wana ye alobi na bablobi ke nani ba président na nini na pato na sanande tolandi alobi ke sikoyo musala ebandi loka musala ebandi sikoyo lo tolingi nde yango wana parce que nde toza bana Congo biso tokoki kosufraka te mbula na mbula to souffrir mingi sikoyo tozoluka nde sikoyo metina musala siko ebanda po ete mingi baza ko Kabila yo sasa machete na mboko oyo yaki na bote na yo la ple Kabila yo akisengi ya Kabila na bila otinda luka ba démissionner Kabila akisengi bemama na yo passer Olive akisengi oke wenzete point oba ba combattant ya bana pa yi papa ke no me mbayo na sope das Félix na sakai na yo no ye biseti
Némi Wasa. Yo Némi, on place au Némi, Mouninga Némi. Némi, on place au Némi Kabila. La Boussoba na Némi, on place au Némi Kabila. Au beau-frère, la Fandaki na ye, beau-frère na Kabila, Fandaki na Némi. On place au Souki. Si vous béto, on va couler ma barre de fer, on va camama, on va zélo. Et il va Souki. Kabila la bi kata paiement. Kata. Yo Elinine yo Elinine awa to mono na banzete na bashata bao mama na lobi boye mboka oyo ezalaka na souffrance po soko moni mutu na bino ataka biloko ebisa ye tokanga ye mutu na biso ngoni te yo ebi komo batenga ye te yo ebi me yo ebi na yo yango mama yango tozomona congolais mama yango tozomona congolais toa na souffrance tozoyeba te eloko ezosama na mboka oyo nini eloko nini motive oya awa nga nayeli nde makambo ya président asali nini président alobaki mamba bien lobi alobaki discours na ye eumelaki alobi boye nga na Kabila kao nga susu napesa ya présence na ye te nga na ye libala eku yango wana me mama biso mpe bakongole leo tozoloba nati mutu lokwa inani oyo kakabunda wana azaka muta Kabila toyebi ye dia me mama yenda boya soka kamuta Kabila kuna aike pa Kabila me biso atika so mikanda na biso aya nango na palais du peuple tokocha mutu yaka soka ademisole na ye ebe mama manonga mama nalobi boye eloko nalingi naloba tozalaki kobunda na bato ya PPRD awa na ntongo vers 9h tozo constate eza na manikance moko eza na kati ya kosalema na kati ya PNC bazo protéger bato ya PPRD tozo yeba te qu'est-ce qui se passe bakosi biso ke bokata boye bolanda bango na mushi bana wana bakiti boye biso tolandi bango tango tolandi bango bakoti na ndaku yango ekasanji eza na permanence mopanzi bakoti na ndaku wana embouteillage esalemi bolanda nga malamu embouteillage esalemi nazoloba makambo oyo ngai nayaki awa depuis 9h embouteillage esalemi nazoloba makambo oyo eza très sérieux chaleur namoni chaleur abimi na ndaku yango ekasanji aza na bras cassé ya bleu. Mais attention, Chaleur, on a nani en fait. Chaleur aza leader ya kuluna ya PPRD. Ok, abimina brak. Béret rouge. Béret rouge, tel qu'on le dit souvent. Abimina brak, nazo identifier parce que ngai moko na moni en face. Abimina brak assez ya bleu. Azana kilote moko ya noir, azana ceinture moko awa. Azali na eloko moko nazo loba. Na ezoka misanga makasi. Azana revolver koto yo mupanzi. Ilikamwa liboso chaleur azo bwaka mabanga te. Ozola na ngai. Chaleur ye azo kanga na maboko. Nazo loba likam o nga moko na moni. Ngai na mituni ke o nene nazo ya boye na audacité boye azo banga te. Po ngai na yebaki te kaza chaleur. Na yoki ba combattant ba lobby o chaleur ye wana. Mais une question que nous nous posons, Chaleur a dû revolver wapi. Wana question ya liboso. Et puis question Chaleur na revolver. Na moni nazo identifier na lobby boye. Na lobby boye, azana bras cassé ya blé. Hein? Azana numéro na monité. Azana ceinture moko na loketo, azana kilote ya noir. Arme et revolver na yenga na moni ngwa chekotoyo. Mais sikoya zolanda ba combattant akanga bango na maboko. Ndesi kwa biso tolingi toyeba revolver Chaleur azui yango wapi sikoyo ba policier oyo ya biso oyo esengeli ba garder biso peuple pona nini bazali ko garder bakuluna oyo Kabila apesi mbongo po baya kozokisa biso
pona nini na yango nde tosengi tomoni collaboration entre eza bien entre population na la police tomona ba osa landa na expliquer yo biso na la police problème ezate pour problème o biso toza nango la police na biso en tout cas tozo féliciter la police pour ezambala ya liboso la police a osala nini a sécuriser banani population na ye biso tout toye awa neti nga naza muto ya IDPS te na peuple congolais yana cadre ya mboka oyo ngai papa na mama nga na congolais na yeke na comme citoyen congolais na ni cadre ya IDPS te ni te na ni parti politique moko te biso toza na souci na biso yake no mboka oyo naza libre na Congo naza epai te onga na kokende po neti naza na epai te onga na kokende yesi bino awa eloko Singapore eza mboka oyo ngai non eza mboka oyo ngai naza na souci ya changement ya mboka oyo ngai Congo eza c'est mon pays bana oyo ngai souci na ngai eza ke lokola Kabila la système na ye na mabunda na banani tout consort biso toza souci ke non changement ya bana oya biso papa na biso basala na Mobutu batangisa biso mais biso na minute oyo tozo kokate ko salisa bana oya biso pona nini coalition to sepeli ndenge président de la République alobi bien que non mariage contre FCC cash et salini ekufi wana biso to sepeli c'est tout esili biso to souci ya changement ya mboka oyo ngai pona za place musu to terrain ko kende nulle part sona ke na Angola tala exemple bazo bande kuna biso bakunda bango na Angola mais awa na Congo koza te mutu akotikala osimba ngai pona ebike naza na mboka oyo ngai souci eza mboka oyo ngai naza na parti te nini te. Merci beaucoup papa, merci. azwa moto na ye siko moto na ye kwe yanga na tika nga ngo na Atlantique siko mouvement oyo ya to sala information moto na ye sala yela muka bango bazo sala so babimi bango ko bima na bango bana bazana ba machette bazana ba machette bazana kurubi wana deska bazana kabinda bana kata pale bakimi de bazana kabinda bazo kina batima ya shadari bazana kabinda bango bazwi attaque ya kuluna na kabila bengi bango pesi bango bango to la lobby bato moto ba sepela info ndenge chef de l'état lobaki Africa Info YouTube ndenge chef de l'état lobaki ndenge lelo bazoya ke bato moto be ba sepelaki na malobo chef de l'état lobby ça va donc mission na ezalaki ba empêcher que événement moko te esalama aba député moko ta kota mission na bango ezalaki ba yaki kutu tongo avant biso toya aba IDPS ya tongo bango sila yaki bachaki de la base place wana Chaleur ayaki tongo déjà place wana na groupe na bango ya PP koloba teke oyo tokunda ye omunda azana tozwie totumbi depuis navandaki nazozela ye mwasi yango tobima na basuki nyonso azosala kuna ezobimiseka elongi mabe acha oyo elongi lokola lion azongisa boyo donc ezosimba ete nayebi te soki nasala nini ye wana azobenganga shu ozoyoka wana tozoya oh bébé ça va quelle beauté Olga Kabila
Vous êtes saisi le figure. Olga Kabelo. Vous muni onyokwami na bakabelo ya kuzuba. Babi kozanga koyeba ezali wanda mobali. Tonga tukabwana pamba. Tango ozobengana ngawa na se renseigner. Babi na ozonyokoma ndenge nini? Véritable Kabelo ezaka pa Olga Kabelo. Voilà. Il y a des gens qui ont bakabelo à bien, andulatu, kaipira, kashadu. Donc, il y a des gens qui ont organisé. Oh, tu sais comment on a dit? Lizu. Liz. Donc, c'est ma balle. Et bon, il y a des gens qui ont dit balle. Bébé, il faut que on a orgawana. Tu as dit balle de bon. Tu peux faire tout. Olga Kabelo. Olga Kabelo. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mix à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Ase Moko, Afrique Info avec Frank Semaï, Kiandankala, Twende.